Ndeko na nga ebele bajijaka Inosbi makasi. Non, Inosbi c'est un orgueilleux, Inosbi c'est quelqu'un oyo aza reconnaissant te. Lelo Inosbi akomi komi comparé na Fally Ipupa. Abosani ke ero abando beta miziki et ero Fally Ipupa abando beta miziki ya bando tala na télé. Mais lelo vu que bakomo beta na génération moko akomo manquer respect, hein? Apesaka ye susu respecté ba ene na ye Inosbi c'est un orgueil azana ba parti pris. Bandeko nanga, il y a une chose que je peux vous dire, je m'excuse. Et ça, na vie auto vivraka, mutuna mutu azalaka na système GDG à vie na ye. Et ça, la mususu baza distrait. Pour que va comprendre le quoi, c'est très difficile. Alors, jeune leader, jeune artiste ya mboka na biso lokola leader Inosbi, komona ebandeli ya miziki na ye na niveau oyo akomi aza mutu moko boye a changer moi système de jeu. Et na vie ezalaka bongo soki omoni ke ndenge obando tambola ndenge obando sala esimbi te, il faut changer moi système de jeu na yo. Inosbi c'était quelqu'un qui était proche na bato ebele auparavant, mais à un temps il a compris non, il doit se retirer et se concentrer sur sa propre musique, sur sa carrière. Bandeko nangai. Alors, système de jeu a changé et belé et touché bango na ndenge ya non Inosbi a commis mimona pour il croit qu'il a commis la place où il fallait à coma. Alors qu'en vrai c'est même pas ça la réalité. Inosbi a zalakande na vision na ye. Inosbi c'est quelqu'un qui se comporte, c'est quelqu'un qui raisonne selon sa façon. C'est un jeune vraiment oyo azobeta musique mboka na biso na système de jeu na ye. Parce que abando tala ndenge abando évoluer na musique na ye, il n'a qu'à mema ye sikate. Parce que c'est lui-même, malgré tout bandeko na ngai, yende maître ya vie na ye. Yende maître ya vie na ye, donc il doit voir la façon dont akoki kozwa musique na ye, amema ngo na ndenge moko oye moko alingi akoma. Vous comprenez un peu, hein? Inosbi lelo nous explique oyo biso bebele a biso to traitakaye pour un orgueil, nous explique ses ambitions, ses visions oyo akanisaka, hein? Bandeko nangai, s'il vous plaît, topé sa jeune leader force. C'est quelqu'un vraiment au hasard na ba pensée au ebele à artiste mboka na biso ya ba jeune ya génération na je pas quand na loba na génération na mingi na âge. Parce que la génération na azobeta na Ferregola, la génération na azobeta na Fally Ipupa, baza ba ene na mais eza tamoko bazobeta, donc eza génération na même si moi je parlais à génération na génération ya ba oyo baza na âge na vous voyez un peu. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yakala. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yasika ya chaîne Biso Inessenem officiel. Toujours souhaité Binokaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà bandeko nangai, si c'est toute ta première fois tout comme Balanayo à Liboso Yakolanda chaîne Biso Inessenem officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo salaka pete ko cliquer na ngonga notification. Comme je l'ai toujours dit, malama ngonga notification zalaka à chaque fois que Inessenem officiel a kobando publier ba vidéo ya sika, bozala notifier na système ko ya propre. Alors comme j'étais en train de le dire, Inosbi lelo a changé système de jeu na ye. Kaka ndeke na ba vidéo moko aucho sala dernièrement à lobby, dans la vie nous ne sommes pas tous obligés d'être des bons amis. On peut être là, on est en bonne relation mais pas proche, pas des amis vraiment. Et la vie est ainsi. Nous ne sommes pas obligés de à cause de la moninga, à cause de la kibomasta na kingani te. On peut être là peut-être solo la katate, c'est ça, la vie est ainsi bandeko nangai. C'est pas sûr si lelo to solo la kate lobi to solo la te. Via lelo eza via ba connexion. Peut-être lelo to za la bon terme te mais connexion moko ye lobi. Et ça li ke ngana yo to za la en communication. La vie est ainsi. Hein? Si la personne Inosbi lelo ba tu ebele ba traitaka non pour un orgueilleux, yena ba jeune nyonso ya lelo ya âge na malgré ya bandi avant bango.
azalaka éloigné contre bango. Azalaka vraiment éloigné makasi, azalaka kaka na basi na pembeni. Tina baene na ye azalaka kaka musika na bango. Bandeko na ngai eza vision na ye. Vous savez, un simple bonjour et memaka biloko ebele bandeko na ngai. Il faut boyebaka eloko wana. Alors, Inos B lelo a décidé na ye par rapport à concert na yo akobeta na Grand Arène à Paris le 31 octobre c'est 2026 a décidé na ye kopesa moi message moko boye o eza penza important pour sa génération. Le Grand Arène à Paris na génération ya âge ya Inos B na musique ya mboka na biso yende pe akozala moto ya liboso kaka ndenge Fally Ipupa auti kobeta Stade de France moto ya liboso congolais d'origine congolais abandi mizi na ye na bandal ti lelo a évolué na Congo abeti Stade de France. C'est de la même façon aussi Innocent a kobeta Grand Arène à Paris. Oui, ba leki na ye plutôt ba yaya na ye basi babeti yango. Grand Arène à Paris wana babeti ba Fally ba faire babeti mais na génération na ye yende moto ya liboso akobeta. Hein? Il a aussi droit à couper ça ba force bandeko na ngai eza porte so afongoli pe ba jeune o ba ya âge na ye ba soki na lobi âge na ye âge moko te ma génération 20 ba gaz mawete baza wana ba Sinsi Pupa ba Rebo Chulo donc baza ebele soki tobandi tokosila lelo te ba sointema baza ebele penza makasi mais yende moto ali boso akobeta. Alors boyoka moi manière la façon dont ya ko raisonner à Inos B no tchela bino audio moko boye boyoka moi message o azopesa hein bandeko na ngai et puis je vais vous revenir juste après pour une analyse toyoka Inos B s'il vous plaît. Arena Grand Paris le 31 octobre. Première fois na génération na biso to beta peto tia date na Arena na France. Ce qui est bien avec ça c'est quoi? C'est une porte qu'on est en train d'ouvrir. Alors on va célébrer ma carrière déjà ici et salami. Ici ça source na grand chose à vous prouver. Mais là on sera en train de célébrer les débuts ya R ya Sika. Si nos joue ba mawete bakobeta, ba gali bakobeta, ba Rebo bakobeta, ba beta ba Sinsi Pupa, ba Gaz Fabulous, ba Ninita, ba Melissa, ba Bazarba, ba Yuma Dash, ba Baby Days, et la liste est très très longue. Inos B au Arena Grand Paris le 31 octobre. Première fois na génération na biso to beta peto tia date na Arena na France. Ce qui est bien avec ça c'est quoi? C'est une porte qu'on est en train d'ouvrir. Alors on va célébrer ma carrière déjà ici et salami. Ici ça source na grand chose à vous prouver. Mais là on sera en train de célébrer les débuts ya R ya Sika. Si nos joue ba mawete bakobeta, ba gali bakobeta, ba Rebo bakobeta, ba beta ba Sinsi Pupa, ba Gaz Fabulous, ba Ninita, ba Melissa, ba Bazarba, ba Yuma Dash, ba Baby Days, et la liste est très très longue. Bon bandeko na ngai na kota message toti otala toti oloka koyoka plutôt je m'excuse. J'aimerais nanu na banananu na rectro tozonga moi sima. Ebele ba jijaka Inos B comment est-ce kazalaka na rando na Gez mawete. Apesi liste ti na ex na yo bauti corrompre bauti konani ko si la relation na bango ti siko ka siko je m'excuse Rebo Chulo a mentionné Gez mawete a mentionné batina ba Baby Days ba artiste sikao ba bimina na ba s'injecter na mboka na biso parce que il faisait auparavant de la musique mais anglophone mais il a compris non je dois maintenant soutenir ma culture raison pour laquelle azungi na lingala et puis azui makambo voilà c'est un peu ça comme il vient de le dire bandeko na ngai c'est ça même la réalité. Inos B azofongo la porte ya génération na EP les grands arènes à Paris ou à Kobeta le 31 octobre bandeko na ngai ezeloko moko boye tozwa pe avec Valère
parce que fongoli bandeko na ye ba master na ye nzela pe. Alors il mérite aussi d'être soutenu, hein. Tolongola mwa tembe wana, tolongola wana mitema mabe, tolongola wana ki fanatisme. Tous tozala ba congolais. Biso nyonso tozala ba congolais, na ba warrior, ba gaulois, ba griffe, banani, banane. Biso tout tozala ba congolais, ba sonné biso tout makila na biso eza moko, eza ba congolais. Ce qui ba singio, c'est quoi ta nationalité? Tu vas dire que non, je suis un congolais. Donc tolongola biloko wana kaka ndenge biso nyonso tozalaki na sima ya fali o afongoli a déverrouiller ma porte moko boye tozwa tokende pe sima ya inosbi na porte oyo azofungola génération na ye bino bolobaka no inosbi amimonaka lokola ye pe akoli bomoni maloba na ye aske alobi na génération ya bavie na ye alobi na génération na ye oyo eza porte a mentionné bato ya génération na ye aske boyoki atie Fabregas kuna boyoki atie Robinho kuna boyoki atie nani quoi encore nani qui encore Fally Ipupa kuna atie Ferregola kuna atie nani kuna atie ba génération na ye donc eza porte moko boye azofongola pe donc il mérite aussi d'être soutenu s'il vous plaît bandeko na nga er moko tozala mwa ba réel tozala mwa ba vrai totika ki fanatisme. S'il vous plaît, topé sa grand leader force pour la concert le 30 octobre dans Grand Paris Arena en France, à Paris. Hein, s'il vous plaît, il mérite aussi la force des Congolais. Ce qui qui concert à Fally Ipupa aux yeux en père. Premièrement, c'est parce que nous les Congolais aux yeux en maboko. Si le président de la République a réagi en loko les alaki ndenge ba nani ba léopard na biso ba bimi biso ba memaki biso na coupe du monde. Si na président réagir à lobby qui a couronné, on ne sait pas de quelle façon il va agir. C'est de la même façon aussi topé sa force jeune leader. Il le mérite aussi. C'est un Congolais comme nous. S'il vous plaît bandeko na ngai, topé sa force. Azo fongolela bandeko na ba massa na porte na concert à Gayaro azanango. Tout le monde a du fanatisme. Na lelo, je ne sais pas si vous comprenez moi elo mobo ba artiste na biso ba komi olinga siko pe ba lingi lisusu te ba embrièment na ba polémique ba moni ke polémique wana komo kitisa industrie musicale na biso ba comprendre yango. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous le fan personnellement moi je l'ai compris. Je ne sais pas aussi de votre côté si vous l'avez compris. Ba komi comprendre que il est temps maintenant de se réunir. Il est temps maintenant d'être en unité ensemble pour que to franchir mur moko boye o ezala ki bloqué. S'il vous plaît bandeko na ngai soki ba artiste na biso o biso to lingaka musique na bango ba komi o réagir bongo ba komi o dissentir ba komi me sentir moi en unité. Pourquoi pas biso ba fan? Il est temps aussi, on doit se réveiller, on doit leur donner la force, on doit leur donner l'amour. Hein? S'il vous plaît bandeko na ngai, il mérite aussi. Naturellement na beti moi marteau na point oyo, s'il vous plaît. Voilà comme je l'ai toujours dit, biso to lingaka boye to sala ka ba partage bino pe bozawana bozo sala balobaka ande avi na bino. Bo pesa avi na bino na réaction ya jeune leader Inosbi. Boyo ki ngonde nini. Moi personnellement je suis content. Je suis content parce que o eza page mosusu. To tourner yango bandeko na nga, il est grand temps de faire ce qui est important. Il est grand temps de faire ce qui est important, je le répète encore. Et ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de voir pour ces moments. À ce moment-là même, Bandekonanga. Alors, s'il vous plaît, faisons ce qui est important, Bandekonanga, pour notre musique. Alors, botia-moi analyse nabino, toyo kabino pe ba vi nabino, ça nous fera énormément plaisir. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balanzi Nabiso Yasika, si c'est toute ta première fois, tout comme Balanae à Liboso, Yolanda chaîne Nabiso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Comme je l'ai toujours dit, abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete. Ko cliquez dans la notification, malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel a kobando publier ba vidéo ya zika, bozala notifier na système moko ya propre. Alors s'il vous plaît,
Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification. Bande kolanga na yo kabino pe bo réagir s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez, ça nous fera énormément plaisir. Mingi mingi bo pesa ba vi na bino na réaction oyo ya jeune leader. Bo pesa ko moi force. Tout le monde a vraiment amour wana ya ba congolais. Hein? Biso nde tolobaka si tu n'es pas américain sois à moi congolais. Inosbi c'est un congolais disons. Na message à où passé, et ça message moi personnellement est touché. Je ne sais pas aussi de votre côté, mais je suis sûr et certain que est touché binopé. Alors ceux qui est touché, ça la moi réaction en tant qu'un Congolais, un patriote, hein, un amoureux de la musique congolaise, de la rumba congolaise, s'il vous plaît. Il est grand temps. Baptiste Nabiso ba telemi. Alors biso to pesa ka force bango ceux qui to telemi pe to gagner combat, to gagner guerre ya siècle. S'il vous plaît. Alors, comme je vous ai toujours dit, partage Nabiso, comme je vous ai toujours dit, merci encore une fois Balandi Nabiso et Sika, merci encore une fois Balandi Nabiso et Kala, ça nous fait toujours plaisir Alors, à ce moment même, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.